Bandeko balandi émission Mbongwana mbote mingi na bino esika nyonso ezwami bino na tondisa mina esengo ya kozala lisusu liboso na bino mokolo mwa lelo mpona kopresente bino émission oyo bolandaka na bokebi émission babengi Mbongwana mpona mokolo ya lelo toyambi mpona bino mwana mboka Ferdinand Toa Osiamba oyo azali bongo président national ya DRDN oyo ezali bongo démocratie républicaine pour le développement national et vice-ministre honoraire ya santé elongo na ye toko solola matali historique ya parti DRDN pe epai wapi parti ezali ko se situer na mikolo oyo toko lobela pe mwa moke toyebi ete actualité politique oblige makambo ezali koleka na kati ekolo Congo démocratique notamment likambo etali pe pollution ya ba rivière mibale Chikapa pe Kasai ba risque nini ezali po e kuma awane nguma mokonzi Kinshasa oyo to bengi bongo fleuve Congo to yebi etezali e bale monene ya lokumu oyo ekatisa ekabola bamboka mibale Congo Brazzaville na Congo Kinshasa ba risque nini ezali par rapport ko uta na pollution wana sans plus tarder toke ko pesa mopaya na biso ya mokolo ya lelo mbote po ete to ko bongo ko développer nyonso etali émission pe ba sujet ya mokolo ya lelo mwana mboka mbote na yo mbote magana toyambio nesengo mokolo ya lelo na émission Mbongwana tozo lobela mingi parti DRDN toyebi ete DRDN ezali parti moko yakala parti oyo umeli bandeko balandi misusu o bazali ko landa biso liboso ya ba poste télévision na bango baye ba un peu historique ya DRDN ezali parti nini ebotama utambula nini kino lelo ekokisimbula boni toyeba mwa moke historique ya DRDN. Merci madame. Démocratie républicaine pour le développement national ezali bongo parti politique oyo ebotami le 24 avril 2004 et cela 14 ans après début à démocratisation kati ya mboka na biso. Donc banda maréchal Mobutu asalaka discours ya nsele ya démocratisation tilere ekokisi 14 ans biso tozalaki na faculté catholique ya Kinshasa o lelo ekomi université catholique au Congo tomonaki ete mboka eza kotambola malamu te pe na baninga oyo tozalaki na bango na diplôme spécial na faculté économie et développement nde tomonaki ete ebongaki biso mpe totia maboko mpona kotombola mboka na biso mpe todesidaki kosala parti politique oyo tobengi lelo démocratie républicaine pour le développement national. Démocratie républicaine pour le développement national 2004-2021, 17 ans. 17 ans wana na 17 ans wana. Nini obosali na kati ya parti obalobaka na lopoto ndenge eloko nini ya motuya obomemi une pierre de plus obomemi na milieu politique ekolo Congo démocratique pe na oetali social ya mboka Congo démocratique. Oui, madame tango tosalaki parti politique oyo tomizaki mingi sur l'excellence, c'est-à-dire changer les conditions de vie des Congolais. C'est ainsi que na projet de société na biso topesaki importance mingi na makambo etali développement ya mboka. Soki na lobby développement na koki ko définir yango na français na koloba ete le développement c'est un processus au cours duquel un pays ou une population atteint un niveau de production très élevé avec une augmentation du PIB par tête d'habitants. Wana ezali définition na ngai moko, je me rappelle na salaka définition yo na mboka Afrique du Sud. Tango na tambolaki na Afrique du Sud na moni modèle bato bazako vivre, modèle bato bazako somba biloko. Alors na kanisaki mingi l'air na zongaki na hôtel nde na salaki définition oyo. En fait le développement elingi elakisake bato bazako sala mosala pe lolenge na bango ya kofanda etombwami ebongisami misolo mizali kotambola moto akolia eloko ya lingi. Tout ça c'était ça
notre objectif. Alors, pour atteindre le développement Yamboka wana, nous avions misé sur un processus, autobengi modèle de développement. Dans le modèle de développement wana, madame, nous avons estimé que il faut tobanda liboso na éducation nationale, je vais dire. Et na éducation na biso to kanisa ki ete ezali malamu batu o babengi ba gradué bango nde babanda kotangisa na école primaire, pas n'importe quel gradué oyo ayebi kokoma français malamu, oyo ayebi kotanga français malamu. Po lelo tozomona bana mosusu aza na deuxième année de licence, mais soki akomeli o français boye moyen otanga ezate. Alors ba gradué bakobanda kotangisa na école primaire, ba licencié bakobanda kotangisa na école secondaire, pe ba bidoctorat, c'est-à-dire moto aza na 2 doctorats ou 3 doctorats, yende akotangisa na université. Soki ozali na doctorat moko okotangisa na niveau ya 5e, 6e secondaire. De cette façon-là, on rendra notre enseignement beaucoup plus efficace. Et en plus, il fallait imposer informatique dès l'école primaire, nouvelle technologie de l'information et de la communication. Dès la première année primaire, même la maternelle, bana nakoye ko l'informatique, tina université, de telle façon que leur moine sa université à maîtriser l'informatique très bien. Boyo bakokota na ba technique na ba polytechnique ou bien na ba école high-tech comme on dit à l'étranger, base à la mesure ya kosala pe ba ordinateur awa, kosala ba téléphone awa, nyonso wana po mboka etombwama makasi. Wana ezalaki premier point sur l'éducation. Et tobanza qui était après éducation, il faut qu'on s'attaque à ba infrastructure. Voyez bien temboka oyo eza na ba dimension moko continentale, kasi ba infrastructure ezate. Quand je parle des infrastructures, je vois les routes. Il faut que ça la banzela du nord au sud, des routes asphaltées. Surtout des routes à dessert agricole. Oui, exactement, des routes au Kobanda na nord, c'est-à-dire côté à Équateur, na Mongala, Kuna, te Lubumbashi na sud, au bandit de l'est, côté à Kalemi, na Kinshasa, pour na komeme abiso, ambisi ala Tanganyika na ba camion frigorifique, olia ka bampio Dieu sali 5 mois, 6 mois na ba congélateur, de l'est à l'ouest, du nord au sud, du nord au centre, de l'est au centre, to relier mboka na ba infrastructure. To relier to tonga susuba hôpitaux na ba province nyonso na ba mboka nyonso oeza na plus de 100 000 habitants. Ba centre hospitalier minene po bato ba se faire soigner parce que na projet de société na biso to banza qui était il y a moyen ya ko soigner population gratuitement. Alors après ba infrastructure toyaki kokoma bongo na agriculture oyo nyonso nazo pesa eza modèle à développement na biso. Te kokoma na agriculture, il faut que ça la bilanga ndenge na ndenge po madame oyebi ke ba pays locaux la Martinique pas vivre na exportation habitable. Mais biso watozana ba terre arable boni cultivable pona ko sala ba plantation ya biloko neti nguba, masango, soya. Le soya il faut à Brésil pour y na poto ba leisa bangombe na bango. Est-ce que biso watoko cultiver soya te? Nous pouvons le faire. Mais tout ça, il manque des initiatives, des idées pour la agriculture wana. Donc, avec l'agriculture, nous pouvons produire beaucoup et exporter beaucoup. Et nous gagnerons aussi beaucoup d'argent. Et enfin, avec cette agriculture, nous pouvons attaquer une industrialisation massive, c'est-à-dire usine ndenge na ndenge. Oyebi que madame, j'ai beaucoup fait la Chine. Et ngai bipai nyonso na tambolaka eloko na ngai ya liboso ezalaka histoire ya mboka wana pona yeba développement nango ewiti wapi. Oyebi ke mboka lokola Chine lelo soki na niveau ya ba infrastructure États-Unis ezate. Donc Chine c'est 4 fois la République démocratique du Congo, mais vous avez des routes
du nord au sud, de l'est à l'ouest, et les gens circulent très bien, sans encombre, sans difficulté. Et l'air na landi, histoire na bango, tango successeur à Mao Tse-tung aye, a ebisi population, enrichissez vos pots, bango kuna ezalaki système moko, il y a communisme, donc le communisme c'est la Chine, Mexico, comme on benga au capitalisme chinois. C'est-à-dire l'État ezalaki na mbongo ebele, à sali ba banque ebele, vous avez les banques de l'agriculture, les banques de l'industrie, les banques de la télécommunication, les banques des finances, banque modèle na modèle. On va permettre aux populations à cause de voilà, ceux qui ont besoin de crédit, au sali dossier na yoke kopesa, l'État peut vous donner 30-50 millions de dollars à rembourser après 30 ans. Donc, aux autres à l'État, mais tu ne sens pas que tu es en train de rembourser l'argent à l'État. Voilà ce que la Chine s'est développée. Et les lois qui ont été en Chine, ils ont tout détruit. Maintenant, ce sont des gratte-ciel. En tout cas, à partir à 15, 20, 30 étages. Et j'ai vu un immeuble de 268 étages. Donc, c'est ça qui manque chez nous pour nous développer Mboko. Une fois un modèle de développement mis sur pied, on peut facilement décoller et faire avancer ce pays. Na parti na bino, si je me souviens bien, Bobande Kobeta c'était mingi na bacentriste. Kolobela mingi likambo kozala na obédience politique oyote na ngambo mosusu te kasi na centre. Mais na mboka na biso Congo démocratique bato mingi ba jugera ba centriste lokola baza ba hypocrite. Bato moko bazanga tempérament donc eyebani te ni aza ni chaud, aza ni froid, soki ba benze na ngambo boye akei. L'essentiel les akaka a trouvé avantage nae. Bino obo banda ko telemela centrisme depuis des années, si je me souviens, à taba 6 ans passés, plus de 6 ans passés d'ailleurs, bobanda ko lobela likambwana. Tozomo na pe batu mingi bazoya, biso toza ba centriste, mais okomona ye na ngambo azokumisa oyo azokondamné oyo. Okoyi ko lobela biso ndenge nini, na ndenge boza na kati wana en tant que centriste. Boza na couleur mon côté au bokoyo koloba non pour ozaki peut-être déçu na majorité to na opposition ngolo bitena tika na milieu du village. Bon, madame centriste ezalaki plateforme to kutana ki ba parti politique et belé, je crois que je vais en venir là-dessus, mais il faudrait que na landa cheminement ya lisolo à partir nanga comme ça to comme na centriste. Na 2006 to kena ba élection général Namboka, parti nanga pe bien que agréable soit en 2005, en 2006 tokendeki élection, to binisi juste 2 députés provinciaux. Et puis tozu poste moko, ezalaki en principe ministère et affaires humanitaires, mais avec les tractations politiques, toye kozwa vice-ministère et santé. Et puis toye kozwa sous province, il y a Grand Bandundu, tozwa qui présidence et assemblée provinciale et à Grand Bandundu. Tango tobimi na gouvernement, teko kende élection en 2011, j'ai gagné les élections, na gagné qui l'élection, kasi basali ngai j'ai moko na seni parce que ndeko moko candidat azalaki na leki na ye azalaki chef antenne na seni na territoire na biso a manœuvrer pour que ndeko na ye azwa place nanga. Les tango tozongaki awa toke na Cour suprême a sali recomptage à bavois, juge alaki singa résultat na leki ndeko wana na bavois. Mais 2 jours après l'heure bayeko affiché ndeko wana a gagné. J'ai compris que ndeko wana afutaki mbongo par le biais de son président qui est un riche magnat de ce pays na kotanga kombo na yete. Babotoli place nanga. Alors nazalaki frustré. Na frustration wana naeko toyeko créer o tobengaki majorité présidentielle extra-parlementaire pour nako soutenir le président sortant. Alors tango batu ya majorité présidentielle bayoki yango bango pe bayeko sala ya bango eloko pour président sortant alobaki akopesa poste ministériel moko la majorité présidentielle extra-parlementaire.
bato ya majorité présidentielle basali collectif de partis extra-parlementaires. Et puis bango bazalaki proche na mokonzi bakoma okende kozwa mbongo na kombo ya extra-parlementaire biso bato tobandaki lisolo tokomaki exclu. Tokokoma na consultation ya palais du peuple. Tokotisi dossier na biso po tokota na consultation wana bandeko ya majorité présidentielle l'ancienne majorité présidentielle balongoli kombo na biso na liste totiki mais entre-temps toye kosala mouvement moko boye tobengaki yango bureau d'études et de stratégie. Bureau d'études et de stratégie wana esalaki mosala mingi na kozwandaki salaire babenganaka bacongolais na Angola na 2013. Nous étions le seul groupe à avoir fait des mémorandums to kaboli na ba mission diplomatique nyonso à Kinshasa. Bato bayebaki bisote, nous étions vraiment en cachette. Toye kokoma na ba expulsion à Brazzaville. Brazzaville ba bengani ba congolais ba beti bango tout ça. Nous avons fait des mémorandums. To tindeli président Sassou to kaboli na ba mission diplomatique awa. Et je me rappelle qu'à l'époque, c'est le professeur Kalele qui nous a félicités parce qu'il était dans une ambassade où on lui a montré notre mémo. À Tanguy Ango, à la télévision, le bilan, je félicite le groupe qui a écrit aux missions diplomatiques. Le professeur Kalele ne nous connaissait pas. Nous étions vraiment dans la cachette lettre au Salamakamboan. Comme en 2014, sommet États-Unis-Afrique. Awana Kinshasa, les gens ont commenté ça dans tous les sens. Bako yamba Kabila te, bako saboter les États-Unis, na président Obama. Alors, biso na bureau d'études et de stratégie, to profiter juste na passage il y a secrétaire d'État américain John Kerry awa, a pesaki mokonzi mboka mbote na ndenge ya malamu te, to profiter nango, to sala memo moko choc na Congrès américain. Un mémorandum choc. To tindango na DHL, l'air commis na Congrès américain, bakamwe me oyo groupe ewiki wapi batuni Kabila lobi na ebi bangote. Mais l'air Kabila tiema colonie aux États-Unis, bayambaka Kabila koleka ba président nyonso. Et c'était le seul à être reçu par le couple Obama en dîner. En 2014, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Et John Kerry courait derrière Kabila pour tenir point de presse ensemble. Le ministre de la communication de l'époque, Lambert Mende Mauvier, que je salue en passant, il en a parlé à la télévision. Et puis voilà, les gens disaient que non, Bagoyamba président Kabila a bien été, mais Talandé Bayandé aux États-Unis. Mais lui aussi ne savait pas qu'il y a un travail de lobbying qui a été fait par notre groupe. Et Moussala Otosala Kiwana, si c'était un lobby occidental, Basala Kiangopona Kabila, il n'allait pas débourser moins de 10 millions de dollars. Mais pour Nabiso, nationaliste des Congolais, de gagnant et l'autre mon côté. Tosala Kiangona intérêt à Mboka, nous n'avons rien gagné. Mais malgré ça, l'ex-majorité présidentielle nous menait la vie dure. Toyeko comme la consultation, il y a un dialogue, il y a Union africaine, et Eden Kodjo nous a reçus, Wana Tokoma qui est bacentriste, Tokoma qui plus de 40 partis politiques, Eden Kodjo a rassuré Bisso, non, Bokokota, dialogue, il n'y a pas de problème, mais leur dialogue est banni, ex-majorité présidentielle à Longoli comme on a Bisso. Alors, on était très déçus. Bon, on va faire une dernière manifestation, il y a soutien à chef de l'État. Nous avions organisé une matinée au Fouti, salle de conférence des affaires étrangères, 2 semaines avant, le jour de la manifestation, nous avons commis l'imprudence de remettre 10 invitations aux députés. Députés, Konzina Bango, Balingaki, Bisoto invité Bango, tous à l'année, sous-groupe, il y a majorité présidentielle. Mais Bisoto Boyaki Kosala Yango, Balobi, Bako organisé matinée Wanate, ABC secrétaire général affaires étrangères, Kofungola salle Wana Mukolo ya matinée. Bisoto komi jour et matinée, la salle est fermée,
tout ni mes problèmes ni non ba pesi biso ordre na bakonzi pour kotate to kotate pour nani on a versé notre argent to bundi mais entre temps batu ba yebele na libanda mais entre temps aussi on a alerté l'ANER, les inspecteurs judiciaires, la police pour baya kokananga, tout le monde en tenue civile to koti to bundi wana finalement to tenir matinée na biso en dehors de la salle na kati affaires étrangères mais en dehors de la salle. Et bateau baya qui curieusement bayoki, c'est un message de soutien au chef de l'État honoraire. Moi ba kangamutu ezate, moi ba salelo gomokope ezate. To prépara ki cocktail na biso, na bango bato bayaki pona kokanga biso, na biso moko biso onso to sangani na cocktail, to panzani to kei. À partir à jour wana, nde toloba qui était fini, on ne va plus Kolanda, le président honoraire, nous avons beaucoup travaillé pour lui, de gagner l'autre côté, on va suivre un autre chemin. Mais Lokuta Mabe, le président Kabila Azalaki Mabete, parce que je me rappelle que au moins Nazalaki 3 fois de suite dans la liste administrable, mais Batunaye Babanaye Kolongola Kombo Ranga toujours. Donc j'étais la bête noire de l'ex-majorité présidentielle. Et je me souviens que dans la salaka émission Mobimba, contre Mutumoko la majorité présidentielle, parce que Bakomaki, Bango Baleki na télévision, Balobi, na RTNC, Bisoto Leki te répliqué, et Komaki modèle, donc ça devenait très dangereux. C'était une guerre déclarée. Tomonaki Angomabe, Ndena Kendeki ko rejoindre président Kapend Eli Kanimbu. Na joli site, kuna ayaminga malamu, to sololi kitoko, pe to continuer na ye, c'était en 2016. Et 2017, tu as une invitation pour participer na travaux de finissage conférence nationale souveraine. De participer na travaux wana, où nous avons pris une part active et à la fin des travaux, l'Assemblée nous a élus comme Premier ministre au Conseil national de la transition. Bandaki travaux on a le 10 août 2017, puis aussi l'Isango le 18 août 2017. Le 21 août 2017, Baké Kotika, résolution à la conférence nationale souveraine, la présidence de la République, ministère intérieur, Assemblée nationale, Sénat, tout ça. Alors la question que le PPRD s'est posée, pour Nanine Botien, toi, Premier ministre, président Kapenda Ebisi Bango, non? Yende Moutubakpona qui na conférence nationale. Oh non, PPRD, il faut avoir poste à primature. Président Kapenda Lobiso, Bolingi PPRD à primature. On reprend la conférence nationale pour voter Mouta PPRD à la Premier ministre et à transition. Toujours le nom de toi dérange jusqu'après conférence nationale. Et le PPRD a fait que le président sortant Kabila a signé ordonnance où il faut investir à Konziao Conseil national de la transition. Nous avions continué la lutte, mais ce qui a retenu l'attention du président honoraire, c'est le statut VIP. Il y a un chef d'État honoraire, Otoponaki, dans la conférence nationale souveraine. Tout ça, là, qui a la conférence nationale souveraine. Batubazo Kamalelo, Ponani Kabila a un salaire à $600,000 par mois. Azo gardé cortège naïe, bon. Et Zali, conférence nationale souveraine, Moto Etia Kiango. Mais Etia qui peut monter, on a pour monter, on a tout le bateau, qui est tous les autres dérangés, peut bateau belé. Bon, il faut dire la vérité, madame, Bissoto fixa qui montante. Montant, on a des baïko tia na Sénat, na Assemblée nationale. Bissoto Lobaki, président honoraire, il faut avoir un privilège et belé pour qu'il y ait tentation, il y a kolinga kozonga liso sous président. Donc, azana garde naye, azana ba émolument naye, azana mituka naye, donc comme ça, il n'aura plus l'intention, il y a kozonga kozala sous président de la République. C'était dans ce but-là qu'on a fait le statut VIP des présidents honoraires. Donc, voilà, c'était un peu ça. Alors, c'est ça qui a intéressé les chefs d'État sortants. Jules Louawana,
apesi yango Modeste Motinga ebandi na Sénat tomonaka loi ebanda na Assemblée nationale eye na Sénat, mais cette fois-là esali inverse ebandi na Sénat eke na Assemblée nationale bavote yango mpe apromulgue yango le 26 juillet 2018. Mais la disposition finale à la loi na balobi nini, cette loi entre en application 30 jours après sa publication au journal officiel. C'est-à-dire, le kola babimisaki loi wana le 26 juillet 2018, le 26 août 2018 et kokisi 30 jours, donc le président de la République devait démissionner pour devenir président honoraire et bénéficier à l'avantage au statut VIP de président honoraire. Président Kapende a zui Louawana a tangi yango, a bengi presse nationale, a bengi presse internationale, a lakisi bango loi, bato balobi eza journal officiel, autant à disposition finale, batangi, ça signifie quoi? Ah non, le 26 août, le président Kabila doit démissionner pour laisser place à la transition. Presse internationale ezalaki wana bapandi na 19h wana bapandi sango mokili mobimba ba président Bikolo Mususu ba comment féliciter Kabila non te féliciter yo que se présenter lisusu te vraiment félicitations bravo nous croyons que tu allais te présenter et c'est ça qui a fait que le président Kabila ne s'est pas présenté aux élections il y a 2018. Les gens racontent de gauche à droite mais la vérité c'était ça. Kabila, après des félicitations à ma collègue Naye, moyen à se représenter et à les sous-souter. Et la conséquence de ça, la presse y a peu perdu et se mobiliser pour dire que non, le président Kapende devait organiser une rébellion, une rébellion à 30 km de Kinshasa. Finalement, on a arrêté le président Kapende par la DEMIAP pendant 6 mois. En 2018, du 23 du 23 août 2018 jusqu'en février 2019, le président Kapende Tozalaki n'a été, Azalaki arrêté, et en février 2019, parce qu'il avait raison dans tout ce qu'il avait dit. Alors, à partir il y a wana, tango président Kapende Abimi, élection saleni mais l'air wana, ba machine à voter et si yaki nyonso avec le nom de Kabila. Ce qui est élection sale makana ndenge balengela kiango. C'est le président Kabila qui allait sortir président de la République. Pour kombo na ezalaki na ba machine à voter. C'est-à-dire ceux qui ont voté Fayulu et Kobimisa Kabila, ceux qui ont voté Tshisekedi et Kobimisa Kabila, et c'était comme ça que les choses s'étaient arrangées. Mais comme Kabila ne pouvait plus se présenter, il fallait que l'ongola ba machine wana, que commander ba machine mususu. Or, l'usine qui fabriquait des machines en Corée ne pouvait plus fabriquer 100 000 machines tozalaki na mois fin août et tikalaki septembre, octobre, novembre, puis décembre élection et salem. Dans 3 mois, cette usine ne pouvait plus fabriquer 100 000 machines à voter. Basalaki à peu près 40% ya machine. Yangonde yaki pour na élection et sikoyo bakokabolango ndenge nini au moment où on avait besoin de 100 000 machines. De bakabolaki na ba bureau de vote eza pemeni na Kinshasa mais bato musika bazwaki ba machine à voter te. Ce qui fait que côté mingi ba coin mingi République ba voter quitté. Et peut perdre na mayele mabe na ye ba sali liste ya kosala ya ko nommer bato. Quand vous entendez qu'on a nommé des gens, c'est vrai on a nommé des gens parce qu'il n'y avait pas de machine à voter. Et ils avaient besoin d'une majorité. Comment avoir cette majorité? Profiter na kafouillage oyo machine ezala quitté pour na ko nommer bato na maboko. Yo parti na yo nini bato no ba candidat no ba nani al. Bazu ba candidat ba tie na liste abimi député sans avoir participé aux élections. Bon, Ferdinand, tu rappelé et aux alliés président à DRDN. Nagnon on a expliqué historique qui a parti, qu'au Tana centriste a aussi retrouvé Nakati au Conseil national de transition. Au recueil Sabiso à ce jour, DRDN parti, au Ezalaki parti au centre. Et ça c'est situé au Api. Bon, Madame politique Yambo Kanabiso, Ezali compliqué. Si je dis ça, pourquoi? Parce que quand on fait
des associations entre partis politiques. On ne regarde plus les idéologies. En principe, parti nanga toza parti de droite. C'est-à-dire toza parti les a attachés à la valeur de la République. Valeur à la République, c'est-à-dire bonne gouvernance, tolérance, tout ça, tout ça. Mais quand vous allez vous retrouver nabatu à droite, nabatu à gauche, naba communiste, vous avez créé une histoire qui n'a pas de nom. Et alors là, il faut trouver quand même un nom. Et comme on n'était pas du pouvoir, ni de l'opposition radicale, nous nous sommes dit on est des centristes. Mais après le dialogue, il y a cité Yaouya, les centristes et Panzanaki. Mouvement Moussou, c'est que ça, les Massimanabiso, comme on a le centre. Le centre, on a perdu. Bon, nous avions compris que c'était la coterie. Batubawiti côté Moko, tout ça, bon. Basangani Bangona Bango, ce n'était pas un problème. Mais l'ELO, au Conseil national de la transition, ça c'est une institution. Au fait, le regroupement politique auquel la DRDN appartient aujourd'hui, c'est l'opposition transitoire d'appui au peuple, au TAP en sigle. C'est ça, le regroupement politique qui est conduit par le Front de Libération Nationale du Congo, FLNC, il y a président Kapende, Penakati Kuna, Tozalaki, une vingtaine de partis politiques, mais le président du parti politique, Kokakanzalate, l'air bayoki que Kuna Bazo Kabolama Musuni, Mingi Bakimaki, Balandi Union Sacrée, Mosusu Bakimi, Balandi Mutuboye, malheureusement, Bipaï Bazo Kendepe, Bazo Zwape et Loko Amalongate, mais nous sommes restés fidèles, constants au président Kapende et nous continuons notre lutte. Tout le bélamon moqué actualité, to koye ko le bélamois de questions et actualité pour to komi peine à kosili sa émission à mokolo ya lelo. Putsch oyo uti ko salema na mboka Guinée, to moni président Alpha Condé azalaki bongo renversé na ba militaire. Nanzela ya colonel Mamadi oyo azalaki bongo proche na eto moto azalaki pene na e pour na sécurité na e. Message ni nokoye kopesa surtout na Afrique tozomona ba président mingi bali ko s'éterniser na pouvoir to moni armée akomi ko fongola miso RDC estali vraiment exception to mona alternance et salemi président sortant tikeli président entrant et bonga to banzaki etezali leçon ko servir ba président africain mususu mais tozomona mingi bali ko karamakara na pouvoir lecture ni no sala par rapport au salami na mboka Guinée. Bon, par rapport à Salemi Namboka Guinée, madame, la leçon est très simple. Le pouvoir rend ivre. Pouvoir est comme Isagamotuneti à Langwe Massanga. Alpha Condé Toyebi Bandakala, c'était un grand opposant guinéen et c'est l'ami personnel du feu président Étienne Tshisekedi. Pour Étienne Tshisekedi Awana Congo, Alpha Condé na Guinée. Tant que pouvoir, tout le monde savait que non, à côté ça exemple, il y a démocratie en Guinée. Mais curieusement, le président Alpha Condé a signé son premier mandat, va voter pour un deuxième mandat et il va changer de constitution pour briguer un troisième mandat. Non, le pouvoir rend ivre, alors qu'il ne pouvait pas faire ça. Bon, c'était un coup de force à Salaki. Yemoko Alobi a gagné troisième mandat, mais la population était mécontente. Et puis, population bazomona niveau ya vie ezako kita tous les jours. Yango baloba militaire balobi non, ça ne peut plus continuer comme ça. Il faut vier à Fanda. Donc, c'est un exemple à tous les chefs d'État africains. Oyo bazu pouvoir comme un bien privé, un bien familial, non. Le pouvoir, c'est pour satisfaire d'abord le peuple. Satisfaire la population. Ce qui peuple na azako lia, azako mela, azana transport, azana biloko yonso, tu peux t'éterniser au pouvoir. Mais si le peuple est en train de pleurer, ah, kolia passe, transport passe, yo passe, je crois que yo président, okozala à l'est du payozali. To sukisa na likambo etali pollution ya deux rivières Kasai pe Chikapa.
na ndenge makambo ezali kosalema po kino lelo tozomona bazodécrier kaka mai eza toujours na couleur moko ya motane un peu rougeâtre, bato bazokontinue kosala badysenterie, bapoisson ezokontinue kokufa, barisque nini eza po na fleuve Congo? Oui madame, c'était une très bonne question. Dossier wana epesaka ngai mawa mingi parce que moi je suis non loin de la rivière Kasai, ma cité d'origine, et bandeko nanga baza victime ya likambo wana. Eloko ekamusinga mingi na likambo yo ya empoisonnement ya mai ya rivière Kasai wana ezali lenteur ya gouvernement central. Bon, apparemment c'est comme si nous n'avons pas un gouvernement en place. Parce que eloko aboye, dès que vous allez constater ça le premier jour, Bokotinda une équipe d'enquête composée à ministre intérieur, ministre de la défense, tout, et puis le ministre concerné environnement, beaucoup comme à place eloko wana ewiti po boye basoki tina na yango ezali nini. Mais tokamwe mai ebebaki ekomi couleur rouge, ba hippopotame bazo kufa, bambisi bazo kufa, et batope, c'est sûr bakufi. En fait, il s'agissait bel et bien d'une intoxication métallique, na ba métaux lourds. Parce que d'après les informations qu'on a reçues, mai ewiti na carrière moko ya diamant. Or, na carrière à diamant, vous n'allez pas trouver le diamant seul. Vous allez trouver le plomb, vous allez trouver le nickel, vous allez trouver de l'aluminium qui sont des métaux lourds, et ben métaux wana eza toxiques dans l'organisme. Eza ba poison dans l'organisme, si je dois le dire. Hippopotame aza nyama munene, mais aza kokufa bongo mutu oyo aza nzoto mike, il ne peut pas résister ce qui a melima iwana. Donc il n'y avait pas de précautions qui ont été prises pour nakoyeba origine likambo wana. Tozeli après un mois pour dire que voilà, une équipe gouvernementale s'est rendue sur place pour faire quoi? Pour aller constater les dégâts. Et ça, c'est vraiment malheureux. Ça ne pouvait pas se faire ainsi. Gouverner, c'est prévoir. Ceux qui veulent gouverner, il faut prévenir makambo nini ekoki koya pour bozwa ba disposition avant. Mais là, nous avons assisté à une léthargie gouvernementale et voilà que les dommages sont très graves parce que bambisi ya Kasai nde tozolia awa mingi na Kinshasa, bamboto, baminganza, bamipongo. Maintenant, on ne sait plus manger ça parce que nyonso ezali intoxiqué pour poison wana et ezo le kapenza na se ya mai. Or bambisi mususu ya minene ezalaka vraiment na se ya mai neti baluanda wana baipsinga baluanda ekufi en désordre yango ezala na se vraiment. Donc ce poison-là passe et bandit na se et balé tilikolo et ça n'a rien laissé au hasard. Donc il faut du temps pour que le poison ne kende kokwe en océan, ce qui est en océan qu'on se dilue peut-être ndeto kobosa na likambo. Mais en attendant, les conséquences sont là. Un risque un peu pour le fleuve Congo. Il y a beaucoup de risques pour le fleuve Congo parce que la rivière Kasai et la rivière Lukeni viennent se croiser à Mouchi et de Mouchi jusqu'à Kwamuntu, là c'est le Kwa. Hein, dans l'histoire de l'école secondaire de l'école Kiango, Kwa. Et Kwa wana siko ezuma ya Kasai, ezuma ya Lukeni et yeko boaka na fleuve Congo. Fleuve Congo, ça descend directement à Kinshasa. Kinshasa dans le bas Congo et le bas Congo dans l'océan Atlantique. Donc le fleuve Congo est bel et bien concerné par cette intoxication. Merci beaucoup. Tokomi pratiquement la souka ya émission Mokolo ya Lelo. Message to mot de la fin na yo. Mot de la fin, ezali bongo koyebisa na peuple congolais que c'est vrai to sali moi mikolo ebele babandaki komona Ferdinand toi na bitando bikete nasalaka pe moi mibembo mingi. Et puis, na mi pesaki pe moi temps à repos pour na koyeba ko sauter malamu. Mais pour le moment, nga naza na Union Sacrée, naza na FCCT, naza na opposition transitoire d'appui au peuple.
ou ezali bongo regroupement politique ezali piloté par le Front de Libération Nationale du Congo ya président Kapende Eli Kanimbo. Merci beaucoup Bandeko Balandi. Tu rappelais que tu as qui pour Nabino, mon mboka Ferdinand Osiamba, vice-ministre honoraire ya santé, puis président ya DRDN, membre ya OTAP, et le monde a été lobelaki nini oyo. Ndenge Maïmatali, parti DRDN, moi, quelques questions d'actualité peut-être aborder Kiango. Un grand merci Nabino Baignon, Sobozolanda Bisso na diaspora, à travers YouTube, il y a Canal Kin Télévision. Merci l'équipe technique, Freddy Takidi, merci beaucoup. Na Maïka Mwaka na réalisation sous les Mboyo régie finale. Batin Tsumbo, un grand merci. Bandeko Balandi émission, Obozo en rediffusion. Mokolo ya mercredi na bangonga ya 11h30 numéro ezali affiché bobenga botinda ba message botikala malamu elongo na Canal Kin Télévision télé vérité.